Kolomboka, Kolomboka, nani babengi Kolomboka. Kolomboka ezali mwana mukolomboka esengeli alakisa bisaleli ya mukolomboka tango mboka ezokende. La kwanzila Kolomboka maladi ya ndenge na ndenge ezoboma ba Congolais. Bitumba oyo ba Rwandais bayela biso ya kosilisa ba Congolais ko enlever ba jeunes ko boma ba soldats congolais. Mboka na biso infiltré, armée infiltrée. Mabele ya Kivu ekei ba kotiti na kati ya gouvernorat, ba koti na kati ya nini gouvernement. Esengeli tolakisa mayele ya bakolomboka. Maladi etondi na mboka, bopito kolia na pasi, kolata kutu koloba te, kolala pasi, bana mike ba jeune baza ko enlever bango ko massacrer bango lokola ba mpuku lokola ba lapin. Kolomboka lamuka, combat infiltré. Ba étranger ba koti bana bakabi bango eza mawa mingi. Ya solo Kolomboka bana basili koyenga. Merci la kwanzila. Merci la kwanzila bana basili koyenga parce que ezali pasi mingi na mboka mais nzambe na biso alalité azali kosala. Alors basango na biso alelo nous avons la breaking news boza ebele bozo c'est la biso bozo benga mais esengeli boye ba breaking news alelo mardi le 14 ezali kobanda na actualité ya Martin Fayulu o azali bongo l'opposant number 1 le plus populaire a zalaki bongo lobby na libanda ya prison ya Makala esika kene kotala ba ndeko lokola Jomi Nongala lokola Christopher Ngoyi. Mais Kabila pesi ordre bakotisa été donc baboye akota na prison kikilotala bandeko oyo ya droit de l'homme bakanga. Donc Kabila azobanga kame Martin Fayulu baboyi akilotala bandeko na biso baza na prison. Breaking news na Kinshasa ba enlever les sous ba jeune ebele na ba commune. Donc massacre ya Kabila ninga zo sa na ba jeune ezo continuer pe force commune le lobby ba ministre et pe ba député ya Union européenne na bato MONUSCO bazalaki wana ezalaki grave ba ye bazwi ba photo nyonso pe bazoluka ba ye ba bisika nyonso ba force commune ezali ya Kimwenza ya Maluku ya ba ferme ya ba wapi, c'est-à-dire que bateau ya Titanic ya gouvernement ya Kabila ebandi kokende parce que ba comprendre que Kabila azali génocidaire pe o ya sali ezali crime contre l'humanité. Tozali bongo na dossier bokomi ebele boleli ebele. Rex Kazadi aza infiltré na combat avec son BPK, un mouvement anti-valeur sans impact oyo Mutombo azali président to azali responsable to directeur ya ANER azosele na Kinshasa. Ezali non événement parce que Red Kazadi c'est un fils d'un membre de RCD Goma, les rebelles RCD Goma, c'est ça le père qui a engendré la rébellion de M23. Donc c'est normal avoir en contact avec Kalev Mutombo, patron ya ANER, Mende et Hippocanambe. À Paris, Rex passait tout son temps à l'ambassade de la RD Congo à Paris pour accuser les gens et pour trahir ses potes, comme Dave en Angleterre, Jean-René, Mabse, Sakayonsa, puis Touana surtout en Londres. Donc Touana basali ndenge moko ndenge oyo bato à Londres, bato Angleterre, bato Nankisa, Rex Kazadi azali kosala. On s'en fout de tous ces collabos oyo bazo qui de rejoindre Kabila
pe ba oyo bazolakisa ba image ya Kabila na TV yango wana nalobaki ete eza na bato balobaka bakobeta proverbe 30-30 basala ba émission mais bienvenue oyo asongi azolekisa ba image ya Kabila na TV na Londres ata mutu moko azo osé parce que baza ba faux ba combattant parce que baza ba collabo parce que bata maître moko azate alors na yoka lisute na communauté o nga nazali très très fort donc ba o tout le besoin très très fort nga na le besoin très très faible na yoka te o nga naza matone nazala ka maître soki nani na beta ka batu parce que mutu akobeta yo wana bozakane na Londres bozo banga muzombo oyo ya Mohamed Ngambe o nga moko na Manchester na netranzaki awa bino na Londres bozo banga ye parce que bienvenue azotambola na ye alors nameka koyoka moko te aleka na TV asala ba video akobeta mutu akofiakola mutu bien bokanga bambanga na bino po ba banda esi parce que ba pesi bino mbongo moyena ba 200 ba 20 livres ba 50 livres bazo sakana na komba kolekisa biloko ya Kabila na TV et c'est la résistance ya li et la kisi médiocrité ya ba pasteur congolais buzoba ya ba pasteur congolais pe buzoba ya ba combattant en Londres alors nazo ko senga na ba combattant nyonso à Londres ko banda bongo na mbano ko pesa kanga source ba information na ote parce que mbano za moko bato pesa nga ba information ya ba pasteur ya ba combattant ba nyonso mais nazo kamwa ozo attaquer et kanga na koloba ke to kosela ka ba pasteur makambu et pourtant yo za moko bato ba pesa nga ba information donc oza péré oza mobilité ozali info combattant so ba pesi yo bière ba pesi yo 10 livres oteki combat Jean René Yemoko aza kolabo oyo azoko mela masanga ko langwa na bangi azoloba te yo koloba na compte na ye alors otumboli ekanga otumboli proverbe parce que ngana ekanga to comprendre que aza l'esprit abundela ka mboka ngape na bundela ka mboka to sangani po na molamu ya komba na mboka oyo alors otumboli ekanga otumboli proverbe yeba ngo bandalelo alors ce que ça na bato bazokanisa ke proverbe akoki kotambola koyaka ba place bazoba baali proverbe ayaka jamais sika bazoba baali nazwi mayele ke banda lelo place bazoba baali na kokende te amwe bandima na fukimisa bango na délivrer bango na titi bango balandanga na nsima donc boya bamendre boya bafaux bacombattant likolo ya 50 livres 100 livres boteki komba boyokisi biso soni parce que bienvenu bozokanga ye te bozobete te po bolembongo na ye mais nzambe akosukisa biso tokosilana na bienvenu même nga moko soki nakutani na kosilana na ye ekanga mpe soki akutani na kosilana ye mpo tolakisa bino ke toya mibali ya solo alors toza toujours na komba tolobi ete mingi bakota na komba bayeya très très mpona koespionner kotrahi mpe kolia bambongo ezanga ntina mbongo makila ya Congo malédiction ntina 4e génération bokomona yango bokondimaka Congo ezali mboka ya mfumu Kimbangu pe mfumu Yesu alors na Lyon bokeba na Parfum Kanku azali ami personnel ya Kanyama pe agent en Air France apesaka basango direct na Bizima Karara o azali bongo mokonzi ya Aner pe atrahisaka ba combattant asala ba conférence mpona ko distraire batu pe aza mutu ya misala mabe bapumbwaka na butu na batu ebele ya misala mabe donc bokeba na ye bokotaka na ba contact na ye te RDC tentative d'assassinat du vice-président ya jeunesse ya IDPS na Kinshasa mais c'est David Moukeba que Kabila a tenté de tuer hier soir. Il a reçu des coups de balle. Voiture naïe Panzani, Nzamba Sungi, Azuma Sassika na ba épaule, Azan hôpital, Nzambe APC Kimia, Nzambe a Bakela, monsieur David. Kabila Naya Chichi, Bitumbe Bandi a ouvert parce que Yatiti a beaucoup travaillé na Kabila, Yatiti a se recueillir, a lobby yé a beaucoup travaillé na ba génocidaire te, mutu o carrière nécessili, dialogue ezate, alors Kabila a bani ko détruire ce que jeunesse ya IDPS, bana IDPS totalement parce que danger eza na kati ya mboka. Alors boka moite soki na ba émission elekaki na TV semaine passée surtout ba samedi o bato bazolo ba ke proverbe 30-30 akufa na kimia asala boye et bazo constater za solo ba démon ya monde entier basanganaki ba yaki po na ezaka ndenge likambo lwambo alobaki ke bozwi photo ya mutu bokena ngo pa nganga po nganga tobola mutu ala miso
mais là beaucoup tali na mutuana misu ne zotala otali ke misu zotala yo moko banimba donc ba kendeki komona ba féticheur ba grand sorcier ba pasteur ba sataniste po ba ensorceler na kufa ba betanga nande ba balobaka kake mais bayaki awa bayebaki te ke ndako nanga ezaka couvert par le sang de Jésus et makila Yesu emelaki bakake na bango nyonso yango moni batindaki bato na bango baloba na TV ke na kufi mais batala breaking news bamoni elombe azoleka pe ebetisi bango liboma yango na basalaki réunion baponi bana basi oyo bakoya kokweyisanga po baluka bakanga ba photo nazosela basi yango wana bamami wata na bino bameka totala so bakokoka ngai bameka kolinga nga totala so bakokoka ngai oyo bino bosali na bango réunion Proverbe 30-30 aza nzambe nzambe mutabenga nga nzambe mutatindanga nzambe mutapesanga vision oyo yango nasala yango mpona mbongo te nasala yango mpona bolingo mboka na nga nasala yango mpo nazo sentir ke naza na quelque chose nakoki kosala mpona mboka na nga donc oyo tu bokosala kosimba te botinda bato bafinga nga na TV sans impact botinda bato bakosela nga masolo sans impact botinda bato bafunda nga na la police sans impact botinda bato babeta nga bakoka nga te sans impact donc dossier ya ngoma esimba te dossier ya bapasteur esimba te dossier nyonso esimba te esengeli na bino boya na délivrer bino alors bachargeur bapasteur ebele bacibwabwa banani baya na manchester na butu koloka me bakoki nga te parce que nga naza na oyo aleki bato nyonso na likolo alors bato ebele balandaki baprédication ndenge Sakayon azobwakelanga bambokela mpe babengai nga parce que boyebi bien nga nalandaka bachaîne wana te alors nakoyebisa na Sakayon lokola azanga mate ya l'église na place atongaka Proverbe 30-30 bino tu bokendaka kuna bozali bongo sous la malédiction bino tina 4e génération pe boa bambendre na mona bazoba lokola bino te yango basi bazomonela bino basi na bino bapasteur bakomisi bango makambo na bango po boa bambendre bazoba ona na mona te bamvute alors ye Sakayon na place atanga akombo na nga alandaka bemission na nga ke olio lekanga na internet tout ye fala sala effort lelo déjà tous les 14 et les 16 jours il faut foutre 120 000 na sala les calculs il faut donc ça 60 000 ya nigérien ba defsa qui pour TV zonga faut baksa sous ça foutre 50 000 pour TV na mois à mai et travailler donc aux ana 120 000 il faut donc ça so que ça hésiter au perdre na TV na ndako mais proverbe na internet azo continuer sans nyongo sans quoi félicitations à maman nyonso bazobenga mpona kotia misolo na soutenir radio pe félicitations na même na bato ya Canada ba docteur na moni docteur mosusu aza na Canada abengaki alobi akosala western mpona soutenir merci na bino nyonso la kwanzila merci olobisina ko okotia mbongo mpona soutenir radio nzambe nanga apambola yo donc ezali ndengo wana ezali bongo ba combattant il faut vraiment tout ça la réunion où il y a la dialogue intercombattant na Londres toluki salle moko to betani na no désade après to sengani ba pardon to lobani ba vérité pour buzoba esila na combat to moni ba porteur ba lumbela ba to ba ya poto na nzela Lagos makolo ba komiawa bazu kizunguzungu ya bandako fele to ko so awa bazolia mbongo kubiwa ba combattant ya kosala ba kombo bazanga bataille bazanga référence bazanga mayele bazanga sagesse donc ngai bozana problème personnel nanga kofuna éduquer bino nazazo ba place ba père na bino na yebi ke botambola banzela mulai na makolo bozanga ki éducation ba tata yango ngoni nzamba pesi ngai raison na bana ko éduquer bino batango nyonso boleka na ba Cameroun na ba Douala na ba wapi kosala ki lumbela ko ki porter bozanga ki éducation bozanga ki civilisation funa éduquer bino po bozonga na nzela donc tolobi ndengo wana et quand on fala lobela mbano vérité que ye aza moko bato bapesa nga ba information na éviter pour nini atika ki bongo na kolobaka biloba loba esika muto akufi toyaki biso nyonso koluka ndeko moko soka tiki biso na mboko ezo sala biso mawa parce que akufi na kati ya komba akufi lokola moluki souci na famille na souci na tant tozo ke na ba matanga to respecter mémoire ya muto atiki biso un grand historien o asalelaki mboka na ye Philomon Ndombele nazo rendre hommage parce que azaki grand historien asala musala munene na mboko azalaki mayele tango bozoke na matanga ya mutu ya ndenge wana ya valeur bo pesa respect bo tia cotisation mais bozala te na biloba loba parce que oyo akufi azalaki mutu moko tango azako leka na TV azalaki ko édifier pe azalaki ko beta histoire ya
mboka oya Congo alingaki mingilo paix à son âme. Mon ami, mon frère, azalaki adversaire na studio, mais azalaki ennemi na ngate, n'azala jamais na problème na ye personnellement, et puis de temps en temps, et quand aza témoin, tout ça ko solo ko développer masolo ebele. Paix à son âme, grand prêtre Philemon Ndombele. Alors tolobi lisusu boye, Jean-René Kolabo azalaki wana, azoya matanga, mais azala ba plan mabe. Bokotala pe na liste ya cotisation atie ata NKT. Batu mususu bazoya tina matanga po kozwa mbongo ya cotisation batia na poche, mais na munoko bozolela ndeko mais ozwa kozwa sumbongo matanga otia na poche. Ya oyo nkosi apesaki obongite, oyo ozwe pa ya Kabila obongite, oyo bienvenue apesi obongite okansi ya koyiba matanga ndoko bongo. Donc mawana bino bozonga na nzela. Alors toujours na bozoba. Ba Rwandais batiaka cotisation chaque famille pour continuer à diriger Congo, mais les Congolais ont une livreté pour na Congo, pour na telemisa, pour soutenir les Bazobunda pour na Congo, pour éviter nanya lota aloka Congo, pour église ni nzambe ni bino sambelaka, oyatika ba sataniste va diriger bino. Les combats infiltrés par des pasteurs, satanistes et opportunistes, Remba na Irlande alias Apollosa, Abotoli Lisusu, collaborateur na Emwasi, donc Mawatro. Ils ne se révolteront pas que lorsqu'ils seront devenus conscients, et ils ne pourront devenir conscients qu'après être révoltés en suivant Breaking News de Proverbe 30-30. Mutu aboma ngulu, basala ki camarade na ye avant. Mutu no surtout aboma ngulu. Basala ki camarade na ye avant que le chasse ya aboma ngulu. Po yo yebiete, tant on na chasse soka abomi ngulu, okozwa likolo, okozwa lipeka, to okozwa nyonso. Ingolo banini, neti nga naza na Manchester awa. Papa Sele na Leeds. Soka uti voyage. Soka ye na misombi, aye na mikyungu, aye na nyonso, aye na taba. Nga na Manchester na kozanga te po to sala ki camarade ne avant à voyager. Lobby awa akomi représentant ya Palu na England, c'est-à-dire lobby le ba kabola ba poste na ko ko beta libaku te po na kozwa déjà poste po to sala bien. Proverbe pe lobby soka komi président ezate ke yo ya kozwa poste kaka poste ki camarade lelo. Soko lingo profiter na proverbe banda ki camarade ne avant ki no bomangulu. Na banzi bo comprendre. Zoba ba te akaye na ko gangele vis-à-vis ko lobele vérité mutamayele ba te akena na parabole. Batamayele ba comprendre. Tout le baki Martin Fayulu vraiment gravement menacé parce qu'il kotala ba politicien congolais au bakangi pe tout le bide te combat et commis vraiment acheté batunu so ba bibenga ba combattant batamakasi ba prometaka batuna ba vidéo ko beta batu mais to moni mutu azo sakana na batu aza na Londres ata mutu mo ko inquiété parce que ba lembongo to koti na dossier mariage libala ezali institution ya Nzambe na Genèse 3 banda na libanditi na suko mona Nzambe azokela mwasi azobisa mwasi alobi tangu mwasi na Adam ba péché Nzambe aye kosala restauration ya mutu ayebisi mubali ke yo obanolia na motoki na yo pe ayebisi mwasi ke ton regard seront tournés vers ton mari et celui-ci dominera sur toi. Atikala ko yebisa mwasi te ke ton regard sera tourné vers ton pasteur, vers ton cousin, vers ton voisin, vers ton parrain. Alors lelo oyo basi ebele animé na l'esprit satanisme, na l'esprit ya Jezabel, ba komi ko nyokola mibali na bango na niveau moko okondimate. Mobali alongoli en Afrique amemio awa bobotine bana obando sala ba calcul lokola to komi na bango 4. Soki na zanga moko babano futa nga boy. Bokomi ko sala même ba plan boluka bobo ma mibali na bino. Bokomi ko sala ba plan boluka ba problème ko benga na mibali ko pesa bango ba 100 mètres, ba 500 mètres, ba 300 mètres. Ndeko nanga na kosa yote na vie nanga na umeli na poto plus de 25 ans d'expérience à poto na tamboli bamboke belé na mona na nte mwasi abengani mobali abongi na vie. Ce qui problème est ali toli misana to benga ba parrain to benga ba pasteur ba consoler biso. Et ça ba ndeko mususu ya basi pe mibali
bozo soit audace ya kobenga nga pasteur na butu pona kata likambo na bino na pesi yo conseil ozo refiter conseil wana. Donc comme il a problème na nzambe parce que obengi nga opesi nga problème na luki mobile na luki mwasi na consoler bino na zonsa bino na nzela mais yo boy otie mutu makasi pona posa nzoto pona mimoni za la plus belle pona mimoni za le plus beau talatala ekosio tango tozalaka ba jeune premier toyembaka nzembo ya zikondo talatala ekosio nzembo ya zikondo le tozalaka bo mwana ba jeune premier shock star alobaki talatala ekosio kitoko bo mwana ekosilaka biso tozalaki boyete tozalaki ba boga ba suki mystique tozo kola age zo pusana mwasi nyonso tupele ozo kola ozo bota age zo pusana soko zo boya mobali na yo likolo ba proposer yo ba mbongo ya social likolo ya mbongo ya bana ozo sala erreur monene na vie na yo parce que tango pesi mobali 100 mètres o mipesi yo moko 100 mètres na yebite bato bozo landa ngai oza na problème na mobile na yo oza na problème na mwasi na yo boluka ko résoudre ngo na kimia 100 mètres ko kabwana esungaka te soko za mama malamu likolo ya bana na yo linga o souffrir na ndako libala po bana na yo basi sa classe baza malamu soko za pe mobile malamu ndima o souffrir likolo ya bana na yo po bana na yo lobi baza la exemplaire bakola bien libala nyonso tout les rekabwanaka ba perdant ezalaka banani bana ezalaka batata te. Donc na pesi conseil na bato nyonso bazolinga kokabwana na bato nyonso tu oyo mobali moko akosi yo ke ye akozala malamu koleka mobali wa mema na poto na bato nyonso tu basi nyonso tu oyo mibali bazokosa bango mibali nyonso tu basi bazokosa bango na kosa bino te eloko eleki mwasi na bomwana ezate mwasi na bokola ezate si y a un problème bo bongisa à l'amiable et que ça la bien avant la décision tunaka nzambe tunaka ba pasteur ya solo tunaka Saint-Esprit akoguide yo parce que soko bomi mobile na yo okomi criminel ata l'état monio te nzambe na likolo komona yo et que so l'état monio o kene boloko bana bakena social au père de bana parce que lero bima na boloko ekozela yo après refoulement ba botoli yo mukanda oke ko telenga na suna Kinshasa mari de nuit to femme de nuit o bozui na l'église ba sataniste et comme kokotsa bino esprit ya célibat basi mingi bazobenga na mibali na bango tout simplement parce que esika kena osambe la pasteur aza sataniste akotsi le mari de nuit to na banzembo boyoka ya kofi ya jibe ya wera ya fali to ya fere ezokotsela bino ba mari de nuit na ba femme de nuit. Alors soko za na vie à prière à soloté femme de nuit to mari de nuit et comme ça la moto assassin David et leur femme de nuit kotier akolinga mwasi ya batu ya serviteur naye après ça là abomaki serviteur naye pona mwasi pona bacheba. Donc ceux qui molimo nzambe longo na kati na mari de nuit koti okomona okomi na ba plan osomba nzeta baseball otia na ndaku okobeta mwasi na butu na mutu okobeta mobile na butu na mutu okomosala ba plan ndenge ni okoboma mwasi na yo ndenge okoboma mobile na yo parce que mari de nuit to femme de nuit à côté lui ozwa ngwa na église okende kosambela parce que ba pasteur ebele lelo baza ba sataniste bino mo boyebi yango ezo senga yo oluka délivrance ko buka na te luka délivrance soki nazalaki na place na bino lokola bana na ngai nanu bakopo bakola bien na kobenga na mobile na ngate na kobenga na pe mwasi na ngate na ozana kimia to supporter bana bakola na banzi toteyami ni klete ya église kuluna na Londres kuna na sud asombi kimia pe ateyami menazo zelayo pour la délivrance. Statistique ezo lakisa ke basi ya mabala mingi nde bazosala kinumba koleka kutu basi oyo baza bandumba et puis basi yango bazosala kinumba na banani na ba pasteur na bango na l'église bakenda do statistique mutepesi bongo soki mokulu atumbalaki yo soki mokomboso atumboli yo olio bunda na mokomboso kendo koluka ba shepanze bango sombela bango bitabe sombela bango nyonso babunda bango na bango yo ozomela mwa ndambo vers osika otala bango elatini soki mutu aza na niveau na yo tata tumboli kolande te po sinon bino na yebo komandenge mo breaking news oteyami bye bye.